Des téléspectateurs, mbote partout, place aux amis France, Congo, Congo, Brazzaville, Angola, partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a une émission sur le bien, na Congo direct officiel. Et ça chaîne na bien nouveau série abonné. En tout cas, qu'il est là, na ville province à Kinshasa, ba news, bozo découvrir, yango le bozo landango parce que qu'il est là, a na kin makambo etali, te bisibino que politique, et zozo ngal susu elengi parce que tout le monde a élection. On a gagné, Toyebi, on n'a pas gagné, Toyebi, mais qu'il est là, et ils continuent à rendre, K.O. na K.O. Bazo Kanate. Tout ce bête à solo, il y a Premier ministre en place, emporté plainte contre député national élu. Bon, au Congo, point de vue à Batou. Et deuxième point, tout bête à solo, il y a Kamoro Boye, et Kaya Lamuka, le Boma Moulouba, Tikanyoka. On a deuxième point. Troisième point, tout bête à solo, ils ont circulé. Pourquoi chef de l'État a zappé Moutou? Donc a zappé Moutou, il faut s'épeler, s'épeler Nzoto. Taya Moussala, ils ont taya Moussala. Taya personne qui a s'épeler, ils ont s'épeler. Contenu à qui n'est consisté dans le mariage, il y a du Rkab Naé, Ndé et Memele Ngambo, dans la ville province à Kinshasa, partout dans le monde, dans le Congo, Bazolo Belango. Nous avons 3 points autobét, la bino masolo lelo, na Congo direct officiel, na émission solo bien si ma caméra azana grâce moi na moko boya mobali, cela veut dire que qu'il est là makambo etali ezande verrier to beta masolo na ba peuple congolais. Tozo tambusa micro baloba na 3 points wana oyo to tiko beta la bino ke non ezana actualité mikolo oyo na ville province ya Kinshasa bino tout boza na poto ba diaspora chaîne et yaka moko Congo direct officiel bo consommer ngo bo série abonné donc bo tia ba vie na bino po esala ka makambo ba news wa boye ezaka na Congo direct officiel. En tout cas Tolanda ba téléspectateurs, Tolanda ba intervenant ba intervenir na 3 points on a tout pesibino journée à lelo ndenge kaka ezala na ville province ya Kinshasa. Bonjour papa. Bonjour papa. Eza chaîne Congo direct officiel nde eza pembeni na yo. Journaliste wala pembeni na Jacques Lingalo. Tolongi to ba actualité eza na ville province ya Kinshasa appréciation na yo, agissement na yo, contenu makambo zo na ville province ya Kinshasa. Tout ça na premier point oyo Premier ministre en fonction apporté député national élu Eliezer Plainte pour na yo tag congolais. Scandale na yo sorti sentiment no sorti parole na yo ozo annoncer na ba peuple congolais nyo so bazolanda na minute yo libanda mboko na ville province Kinshasa. Oh chaîne. Solo la papa. Bon pour Tambwe Mwamba Premier ministre en place emporté plainte contenu que a gérer mboka bien té na gouvernement na yé. Et pression na yo zani nota que papa. Bon, on a que non c'est pas l'angoté hein. Ozo c'est blanani n'était pas porter député plainte sur pas député abimisi la vérité. Bon. Na c'est pas pour nani babimisi nani la vérité wana. Na c'est pas nango. C'est pas nango. Merci. Si pour la deuxième question balobi ke kaya la muka balobi boma muluba tikanyoka pona yo babomaka baluba ba pe ba congolais quand même pona yo. Wana za buzoba ya solo muluba eza mutabantu bisinyo tutali kaka ba congolais tutali contre loko wana. Si vous répondez au chef de l'État à Zappé Moutou, à qui n'a consisté fêti, il y a du Rkab Naé. Est-ce que pour les amabé ou bien les amalam? C'est normal. C'est normal. À qui n'a cadre de Moussala, tu as dit ma vie privée à Yémo, qu'on a qu'on consisté. Ils ont un mabete. À ça, le choix naé. Ils ont mabete. Merci papa à le chef de l'État à Sali Chouanaé. Bonjour papa. Oui, bonjour. Toi, on a 3 questions au Tozo Sal et la Lelo Awa. La ville province de Kinshasa. Tozo a 3 choses. Premier ministre en place emporté député élu, député national élu plainte pour député à dénoncer que à gérer mboka bien té. Pour nayo tag congolais, sentiment nayo ezani. Bon, on a regretté mingi na fissement ya premier ministre parce que député a raison. Premier ministre a côté à la ki biso biloko belé. Tout le monde en côté. Asa elo moté. To wa ba sangone mo ne ba karake ba mbongo belé à côté pouvoir pas même 2 ans, 3 ans. Angindi, est-ce que Nina sa na mboka? Député za capable azala raison ya koloba biloko bongo. Biso me tout tozoye bango, tozomona zoleka bazotomba immeuble. C'est que faut pas landila vraiment, faut pas landila vraiment likamona ma bien. Pour le deuxième point, la muka balobi boma muluba tikanyoka. Donc pour na bango, babi ke nyoka zakutu bien ke muluba pona yo. Na tout na bango ki est-ce que muluba aza étranger ou bien aza congolais? Biso tout ba congolais, électeurs zaki biso na mboka na Congo. Soki bato bandu bazwaki baloba balingaka ba boma bango benga boma bango te batika biloko wana to sangana biso nyoto et c'est ngaki opposition za pouvoir opposition du pouvoir ba ya to sangana mboka ke malam. Quand il y a chef de l'État a consisté mariage ya dir Rkab Naé pour na yo congolais
eza mabe ou bien eza malamu po ba congolais belé libanda mboka Congo Kinshasa même ba kam sous ya ba opposant ou baza ko s'imposer vers rien il fallait pas ça la yango po na yo au moins ngonde président Azamutu azala ba bien privé na ye on eza compte ya musala te eza mine collègue na ye ba moni passe aza droit au kende asa na droit au kende bon surtout ko le président parfois na flat moko be na place moko bazo mela même moi eloko eza ndeo musala asa capable asa libre ko sala nyo to na eza ka biso a Congo ki na ba France makamango zo salema au moins pe président ke moi touristique moko be a ki pas se pel sinjo to na e eza nango rien Congo direct officiel ba news bozo ezalaka na Congo direct officiel ça Congo direct officiel et zo bango temps il faut ba mat escalier pour ba commander tipso. Bonjour papa. Bonjour papa Jean-Jacques. Aussi ligini nazana kanda mingi comme on d'abord Philippe Basilwa vraiment personne a passé Ndeko Eliezer Premier ministre sortant à Funda tulokola Ndeko Eliezer otobi kende wazemu sana salaka mais ndenge ndeko so bakamita wa yé mutu wana chibalaka abaganga kono asa 36 ans pema Tshisekedi lelo akumata mala bajip na mbonga moyibi donc batika ene wana non Ndeko Eliezer il a raison à continuer banquette tout ça maintenant pour la moutouana bon ce qui contenu ya boma moluba tika nyoka oyo kaya la muka bazolo ba ke boma moluba tika nyoka pona yo take congolais ba bomaka ba luba po ba étranger ba congolais te ba tika nyoka point de vue non merci mais je quand ngana dans wana yoko un tribal to boyo depuis mobutu obuto ba kitu lisanga moko tata moko mama moko ekolo moko mamuse le kakala obuto tatala rai lelo obakino la muka abake boma moluba tika nyoka na quel sens abana Congo to boyo tribalisme surtout toi ekolo moko toi lisanga moko le quoi là to lingi musika la muka d'ailleurs il faut le wana après l'église mona na mko zamboka mais à quoi c'est bon que l'église chaque dimanche ok dimanche pour son sabbat auto ba ndekolo nini ya tribalisme. Ce que contenu chef de l'État Azamutu à savoir qui n'a qui invitation il faut à répondre na mariage oyo et aussi le mikolo ya birkab na invité à Camille na maman Ami Dachati ba congolais ba tomboki. Pourquoi un président il y a république a un mariage par rapport au tribalisme puis na bino baluba il paraîtrait à la motion muluba yep président muluba a que consister comment ne eloko na izo bet ba congolais mituna minute oyo ozo nga ko tout ce qui peut bokebi bien IDP c'est ko panzana. Merci beaucoup papa eloko wana ndi bande kwa elle est vie privée caméra ali direct il y a président de la République a collègue na musala président de la République il a droit soit à faire soit kende et ça en dehors en musala de bande kwa lobby. Vous allez penser à la spéculation et à la muka. Il est libre dans le cas de Moussala, après Moussala, à ce là. Comme on se s'appelle. Azna do qu'il a fait sa collègue Naï, Bassala Kanaï, doit après c'est ça qu'il était. Babouni ensemble. Batamboli partout dans la campagne ensemble. Lorsqu'on a un à Babala, à Kété, tout ce qui est spéculation. Monsieur le peuple congolais besoin follow le banda boy ba ke vie privée et sa vie privée. Tant ya musala ezata ya musala ya teke soki ngai na masananga grâce to bebanaki moi nga obala na pesi invitation ayate jamais on eza vie privée ya président république na dirkab nae bino moko boyebi ba utaki Genève simba kité ba uti Kenya basali ba contrat na bango ba gagner pasi ya nini. Ton système ya PC loro zoloko ozi te simba sentir après 5 ans oyo tenter chance ba congolais bazana bango bino ne boko kende ba congolais ba kotika la. Bonjour pasteur. Bonjour. Papa tozana news moko oyo zo circuler na ville province ya Kinshasa. Eza premier ministre Tibala emporté député national Ndeko Eliezer Plainte que en gérer mboka bien té. Pona yo avis na yo take congolais. Ezani. Mon frère n'a pas ça. On m'a place au total mi eux. Chibala, Azagi na 4e avenue. Il y a commune eux. Chaque fois, Abandai Koya a tellement un parlement debout eux. Parlement debout eux. Il y a un homme et ça la Chibala. On se comprend. Il y a un homme et ça la Chibala. Alors Chibala, il nous disait maintes fois que non, il a été auprès de Etienne Tshisekedi. Il a combattu pendant 36 ans ou 33 ans avec Etienne Tshisekedi.
Mais le et salami que non n'a pas moyen à se retrouver dans le pouvoir. Mais biso peuple, opinion, tout le monde que d'ontologie éthique et d'ontologie professionnelle et Etienne Tshisekedi. Éthique là jamais qu'on se retrouve na profession ya Tibal. Ceux qui Ndeko Eliezer porter plainte. Papa, que porter mon plainte ni go le bataille ya babomi mutuana. Ozomona lelo elo biso tozo le ngata mboka o. Instauration d'un état de droit. Instauration d'un état de droit, c'est-à-dire justice et salanini est efficace. Enfin que impunité salanini est si là. Que porter Ndeko Eliezer Plainte, ce n'est pas mauvais. Hein? Et ça mauvais, ça bien. Comme Ndeko Eliezer alobaki que a géré mboka mabe, c'est que il a quelque part il a de preuves matérielles. Eux ont l'accès que non mutu a géré qui mboka mabe. Alors il y a un retour, Nathan il y a moni que non, mon thème ça n'est pas si à place muso qui me zate à quelque porter plainte. Ngala web Ndeko Eliezer que abangate s'il a des atouts comme des preuves matérielles, il va démontrer nani on a justice. Alors justice comme tous prônés pour un état de droit, justice moro indépendante, hein? Justice moro indépendante, justice va trancher. Ceux qui agiraient qui m'alarment, il va démontrer. Ceux qui agiraient qui m'abaissent, il va démontrer. C'est maintenant à la justice de trancher. Alors ngai place on a vraiment vraiment problème moro vraiment à gravité. Et puis comme il y a beaucoup à convaincu que à ça là qui m'alarme, na kosala ne malamu. Nde esali que ayoka que non à gérer Kimboka Mabe à qui apporter plainte, ça ne cause pas de problème. Ndeko Eliezer Abangate a apparaître devant la justice à Samba, justice est tranchée et puis peut-être dans un bon moment au biso tobunda qui pona mboka o pour que justice amalonga et bakosala makata mboka o impunité salanini et si la nakata mboka, ce n'est pas mauvais. Merci. La moka balobi boma muluba tika nyoka pona yo baluba basila banyoso bakufa parce que nyoka nde eza bien papa baluba pona yo souci na yo soit mo na yo pona problème na ezani ndeko nanga na koyebiso ke wana eza ba cesse d'esprit parce que lelo oyo na ndenge nga na yebeli lelo oyo tokoli na baluba tokoli na ba swahili ba bangala tokoli ensemble tolieka place moko tokola biso nyonso tout place moko hein babiloko oyo muluba o mutabandi ndo eloba makana ngo mais tokoma na ba acte moko ya mabete ba acte moko boye ya kokoma tiko yeba koboma mutu non babiloko na toyebi on akata mboka oyo te ngana koyebisa oke o nyonso to salami wana eza bassesse ya koyeba komona que vraiment eza net complexe d'infériorité na koloba. Donc, comme ils sa valeur, mon kobosongolo, donc comme ils sa valeur, mon kobosongolo, on aime tout et même ils sont en étape wana. Donc ils savent bien que moko archaïque, bien que moi les quatre qui jamais dans monde à le monde à modernisation. Donc qui jamais que tu babilo kona na kata makantina biso. Ngana koloba ke babilo kona ceux qui bande kala muka mutu baloba ki yango et puis comme une ampleur et comme babilo moko pratique na kata ma vie batu. Et ça babilo moko vraiment ya passe. Ngana repère ça exemple. Bah voter qui na Kabila na 2006. Hein, bah voter qui c'est Jean Pemba qui avait remporté les élections. Mais Jean Pemba tikala qui a revendiqué qui était malgré Kabila lekaki. Mais contestation est là qui la population. Est-ce que tout le monde qui bangala bakena ko boma ba Swahili na 2011 et fait mon connaissance Tshisekedi Muluba Kabila Joseph Mouswaïl Joseph ndenge betonel ko lobaki ayibi asali gouvernement vandi baluba bakena ko boma ba Swahili ba mona que c'est normal ba revendiquer d'une manière ou d'une autre ngaye ngana so ebisa o ngana kota na kata prison likola makambo wana na kankokolo tuna colonel Jadida, colonel Jadida, n'a habité sur comme général. Général Jadida. Tout n'a assemblé sangai par rapport à Bamakam. Est-ce que Baboma Kingai, Batikala Koboma Bisote,
Vous comprenez? Tout côté qui n'a pas makambo mais c'est regrettable comment on a que non. Dans moment le président Félix Tshisekedi va remporter l'élection. Vous en avez Congo direct officiel les Japon Nabino. Troisième point, Ezar, chef de l'État a joué une invitation à mariage, à dire Kabnaï. Est-ce que pour Nayo, Ezalaki, il faut à répondre ou bien à répondre à critères, il y a président, il y a république pour Nayo, point de vue Nayo. Que le problème à mariage est un problème individuel. C'est un problème moko tokoki ko mélanger quand on batute. Le président Félix Tshisekedi, le président de la République, a mis il y a monsieur le directeur du cabinet nae Vital Kamerhe. Donc il est là aussi Vital Kamerhe na vie nae privé. À quelque part là ceux qui moi ça battu ceux qui prennent ni tous qui la moi c'est parce que ba makambo wana la nga vraiment kolandela ngote parce que ça ba makambo privé. On peut ça la point de vue na yo za bien ou bien mabe. Point de vue na ngai ni koloba ke eza nango mabete. Na nenga ke na ko participer na kata mariage jeune eza nango mabete. Ben c'est ça on a koki go répondre. Voilà fidèles téléspectateurs, eza mabete chef de l'État a kende fête ya mariage. Net ngapi na ko bala sona na ba moyen na ko kipe ko inviter po aza président ba congolais nyoso. Aza mutu loko la yo aza na maina makila na misuni. Alala rapé pongi neti siko soki à répondre une invitation à fête. Mabengo eza. Bonjour papa. Ah bonjour. Na monio toza na siège awa. Toi na 3 points. To beta masolo ya Premier ministre a emporté plainte et pas député national Ndeko Eliezer Plainte point de vue nayo ezani asali mabe ou bien parce que député a lobby a géré mboka bien té na gouvernement na pona yo pona nga amoni asali mabe kaka salango mabe. Voilà fidèles téléspectateurs tozaka Congo direct officiel to beta masolo. Papa bonjour. Bonjour papa. Bafundi Ndeko Eliezer et pas Premier ministre Bruno Tshibala pona yo. Bon, ndenge bafundi Ndeko Eliezer et pas Bruno Tshibala. Il faut ayeba. Tant on peut afundi Ndeko Eliezer. Est-ce que ayebi pena malamu ke mutu wana ye azofunda souci na ye ezanini. Bruno Tshibala aza Premier ministre. Na ndenge ba travailler congolais nyonso ayebi. Na ndenge lelo oyo toza lelo ko banda kutu Congo ya kalate me Congo toza nango lelo donc makambo etali mboka tozanga kutu eloko akolia me toza s'occuper na minute opona koyeba makambo etali mboka soi-disant makambo etali ba politique. Alors ndenge bafundi Ndeko Eliezer abangati azala pe agité te justice ezali wana pona ko trancher makambo nyonso o etali kofunda oyo Bruno Tshibala fingi pona nga kutu ndenga fundi Ndeko Eliezer c'est bien. Ndeko Eliezer azalaka mutu moko boye asunga bana mboka na ndenge ba comprendre ba mabe songolo pakala oyo etambolaka na mboka comme bango balinga ko bomba makambo wana eyebana te yango amoni ke no lokola babimisi mwa ba vérité moko boye esali mabe afunda ye. Ndeko Eliezer pona ngai abanga te justice ezali wana e ba épreuve ekozala wana pona ko démontrer que non makambo na ye nyonso eleka kitoko. Deuxième point tozana likambo etali lamuka alobi ke boma muluba tika nyoka siko pona yo na ebite tribu na yo chef de l'état zo beta c'était likola makambo oyo tribalisme président deuxième république a beta c'était tomba no mona Mobutu azumu to bandundu atinde premier ministre soit gouverneur na Équateur azu Équateur atinde na Kasai tribalisme Mobutu aboyaki lelo oyo bazolinga bazongisa tribalisme et pas kaya bato ala muka pona yo boma muluba tika nyoka oza d'accord nango. Bon pona ngai naza d'accord na eloko wana te mais j'adresse quelques messages na ba congolais nyonso bayeba kaka ke eloko oyo to trouvaka na tribu oyo eza eloko moko ya malamu te. Nazo se référer na temps ya Mulele Pierre tangu Kasavubu abimaka président de la République babomaka ba Congo makasi na bandeko na biso ya bandundu. Ça je l'ai dit na moment ya Mulele Pierre comme information tellement biso tobosa na kabale passé mingi mais moi muke toyebaka na tango ya Mulele Pierre ba Congo bakufa mingi et to arrivé na moment ya 2006 Jean-Pierre Mbemba to votaki massivement abimaka te comme président de la République
Alors tomona te bandeko ya Équateur ba menasa bandeko na biso ya baswahili toye ko arrivé na 2011 Etienne Tshisekedi to votaki ye massivement abimaka te comme président de la République tomona te bandeko Kasai to baluba en disant babomaka baswahili te basalaka trouble moko te. Alors eloko ezo kozonga pour la deuxième fois ndenge basalaka na tango ya Mulele Pierre ndenge baye kozongisa eloko wana lelo na élection ya le 30 décembre 2018 pona ngai eza vraiment pasi toti kala koyeba ke eza na eloko moko babengaka na Kikongo ke kikenene wana bandeko o bazawa elingo la kisane kikenene grâce kikenene nao kikenene je dis vrai hein? Papa message na ngai le cas s'il vous plaît kikenene batu na bandeko oyo bafani na bandu to ba Congo bameka koloba eloko ya kikenene ezali motema likundu to motema likunya interne ezalaka eloko ya ekolo wana même papa mama oboti biso toza 5-6 moko abiki asombi mapangu mituka vi ya bien biso kaka bana na bango tokobunda tous les tout tokobomaye tozi biloko wana tokaboli donc eza eloko ya coutume. Alors bamema yango na politique te bazwa kikenene bachango mupanzi. En tout cas nazo senga vraiment na bandeko même bato bazo sala ba émission na radio ya RTVS 1 nazo kama makasi Prince Epenge atala nanu age na ye atala nanu vie ya congolais tozo vivre ndenge nini. Je suis fier ya koloba makambo epo nazo mona en tout cas ezo sala kitoko pe malamu te. Prince Epenge makambo azoloba wana tozongi na schéma mususu soki lelo ke Fayulu abimaki comme président de la République alingaki asa la passation ya pouvoir abetio likofi opesie constitution abetio likofi opesie drapeau ya mboka soit na ebité na mécanisme nini ya alingaki a gérer pouvoir na militaire oyo azalaki na bango. Deuxième chose depuis Kasavubu Mobutu Kabila le père mutu atambola na parlement na Mukongo azalaka te. Tangu yo kokende kotika candidature na yo comme président de la République okotika candidat outi na ba député na ndaku te na famille te 500 députés pour sala na bango parlement. Alors bato yo kokuta wana nebo ko sala na bango musala na kati ya musala wana à partir ya yo chef de l'état okosala donc amélioration okobongisa na kati wana ba tête mabe ozolongola yango wana mboke kendaka liboso mitema likunya bato mitema likunya il faut longola bango avec sagesse. Tomona ki président Kabila le père ayaka na vitesse wana lokole ezalaka shosho yango tomona pe achèvement alongwa. En tout cas président Félix nazo senga na ye azalaka motema pio alanda makelele te ya batu wana. Dieu me voit alanda makelele te ya batu wana asala musala na ye malembe o FCC majorité o boy non to mona la pe mutu atubelaka masumu na sali kisi mingi lelo siko na lina koma mutu nzambe batu wana nyoso wana to bengi bango batu FCC to mona président Kabila honoraire tango ayaka tana mutu moko te. Merci papa to continue na troisième point olobi makambo important mutema likunya nde mutu zo bomamboka oyo ezape na Afrique na ebité na Congo mbala liboso to mona passation pouvoir et salami ozomona pe président élu azo kene pe ko visiter président sortant azo visiter président élu nano salamate na Congo bakinara na ba mutema likunya ngai fona nginda. Troisième point arrivé à chef de l'état pour répondre à une invitation na mariage ya dirkab nae ezo pesa polémique na monde na minute to yebité au teke congolais point de vue no yezani. Bon, selon point de vue nangai ngana yebi selon ndenge mutu azalaka tozalaka na intelligence sagesse na connaissance. Il faut koyeba ba paramètres ya makambo o mutu azosala ko visiter na mariage eza mabete eza malamu. Président de la République soki ajanda na ye ezali na makambo akokende te akozwa soit directeur ya cabinet soit nani délégué na ye akotinda soki aza libre akokende. Par rapport à polémique eza vrai président na biso aza très
très social, c'est-à-dire ceux qui a le kananzela akutani na obstacle mobo ya olekate. Raison pour laquelle tant wa kendaka en église un certain dimanche le 3 tant wa zo bima en église maman moko ayaki kolele pa na ye. Basoda bazo bengana ye tout ça non. Je suis là pour le peuple. Le peuple est là pour moi. A telema a solola na mama wana pe azwa solution. Polémique ekoleka wana te. Alors pour ngai ko kende ko visiter na mariage wana eza mabete. Mais ceux qui ko bongola eza par rapport à raisonnement ya mutu na mutu. Réponse nanga yango wana. Voilà, fidèles téléspectateurs, Congo direct officiel Eza Yabino. Maman, bonjour. Bonjour, Eza Radio Ninyavana. Osiliki? Nako silikate. Eza ni président nanga du pouvoir. Eza chaîne Eza na kati ya France, Congo direct officiel. Bola na kati ya Paris, Belgique, Londres, partout États-Unis, Canada. J'espère ba famille pe bazali. Toi toza na 3 points autozo betela 7e mikolo na Congo, ezo pesa ba trouble. Premier point Eza Premier ministre Bruno Tshibala a emporté plainte contre député élu Ndeko Eliezer. Compte tenu, soi-disant, Ndeko Eliezer a lobby qui a géré mboka mabe na gouvernement na ye. Point de vue na yo take congolaise mama pile souci yo muto bota rabiso. Ponanga premier ministre Bruno Tshibala a kokoka ko porter député plainte parce que yende premier ministre a sali place one. Ndeko Eliezer aza journaliste. C'est l'analyse na bango basalak. Peut-être amoni na musalo asalaki makambo mususu esepela ki ete. A cause de la lobby na média na bango ndenge balobaka. Pour ce que landeli problème wana avant kende ko porter plainte, c'est que problème ezali oyo ye na ye ba charger ki parole. Wana ezo concerné ka ye muntu porter plainte. Justice tango ba okende na justice akata makambo na bango. Problème on ezo salanga passe ngai en tant que congolaise. Oya président oya bimi na mboka. Bato oyo nyonso baza na mboka oyo. Surtout awa bakinois. Bazo sepela te ke président oya bimi bavotaki ye. Pona bango bazoloba président bavotaki ye te babimisi ya kobimisa. De batekeli pouvoir. De pona bandeko na ngai bazo sepela ke ndenge président bimi lelo. Akanga président Kabila Rais, akanga entourage ya président Rais, akanga entourage nyonso ya bato oyo basali na Kabila. Comme tout ozotala na kati ya bato nyonso bazana plateforme ya Lamuka. Basalaki kana président Rais, net président net muzito asalaki na président Rais, net bato nyonso fayulu même asalaki na ye, atekeli kimbuta pouvoir ao likolo ya mbongo. Net Moïse Katumbi atiki bato na Katanga bakomi ba chômeur lelo. Ba commerçant ebele bakoyi par rapport ya Moïse azo futa taxe te azo futa eloko moko te commerçant azo futa taxe azo sala maka Moïse ayena biloko akitisi poko boma citoyen congolais lelo azolo baki akomi opposant po babundisa président oya bimi batika ye asala bapesa ye chance soki asali mabe peuple ya lelo eza lokola peuple ya kasavubu te eza peuple ya kala ya balumumba te eza peuple soki asali mabe peuple avandike droit na ye batika nano 3 mois nano ekoki te ya lobaki ke bapesa ye 100 jours na 100 jours tobeti nano ata 2 mois te mais bokomi koloba n'importe quoi akeko kosenga boy asali boy botikela muntu botikela ye temps soki asali mabe biso moko atanga naza na droit kovandike na monite président asali mabe eza boy mais muntu asali te azobongisa nano makambo gouvernement nano evandi te mais oyo bozolo ko juste eza nini bakanga kaka Kabila po bosepela tango bino bobanda ko sala na Kabila boyokaki kaka bien tango liesko asali na Kabila ke pa Kabila wana ekomi ko sala bino lingundo ndeko nanga uti koloba motema likonya mama deuxième point tozobeta masolo ya kaya la muka ndenge outu tanga bango balobi boma muluba tika nyoka otage mama moboti obotika mwana na yo souffre kolisi otangisi ye un individu ya bomelo mwana pona yo ngana sepeli na iloko wana te po ngai nazaka sayen mingi bakasayen babali bango epa bandundu soki omoni kasayen na muntu abandundu toza mariage eloko oyo balukeli biso epesi biso pasi parce que toboti pe bana tango biloko eko continuer eko koma na niveau moko soki olingi obalisa mwana atindeli mobali ozobala nani
muntu abandundu akoma wate ozomona sikoyo poke makambo na bango oyo bakokitisi yango na polémique moko ekomi siko tribalisme ya kokotela biso na bafamille nazoyeba bato mosusu bakomi kodivorce par rapport ya makambo oyo même ye muzito abali se kasayen aza na ndako na ye me biloko oyo bazoboma baluba biso tosepeli mpe nango te biso toza mpona bolingo toliaka na muntu nyonso président na biso aza président ya baluba te aza président ya Congo mobimba ye kutu na matoi na ye alingi oyebisa yeke nga naza moluba nga naza boye président alingi biloko wana te aza mpona tribalisme te aza mpona bato nyonso depuis nazo rappeler na ntango ya Mobutu azalaki na seri na ye ya konome gouverneur abanda kozwa gouverneur ya Kasai acheye na Bakongo azui gouverneur ya Kisangani acheye na Bandundu azui gouverneur ya Kisangani acheye na Boma donc asali changement tobanda komona biloko na tango ya Mobutu toyebaki tribalisme oyo na niveau tokomi nango te mais na minute oyo tribalisme ekomi atoko lambelo ko tiki yango polele te papa s'il vous plaît nandenga ko futela okobangela ndeko na yo lobi aza muntu abandu na ko boma ngai ozana ye lisusu sirite pona biloba loba oyo ko finga makambo ezali net nga naza na victime grand frère na ngai naza na dossier awa nazotambola nango batumbelie magasin na Dima sur Dima soki oye Prince Kasavubu okoti Dima j'espère numéro 4 à 5 mais c'est Kachabala. Les jours où on va publier résultat, il y a président de la République, M. Félix Antoine Chilombo. Batunion se bazali ki na esengo pour asepela ki azali ki muntu na ye avota ki ye. Amoni résultat na ye ebimi normal. Abandi ko sepela wana na poko nango baye batumbi magasin ya plus de $150,000. Soki tokei na yo moni ba journaliste belé na memaki bango kuna bazwaki image nazo tambola na dossier wana partout ya bakonzi ba trouver solution muntu wana komi kozanga na matembele na moment oyo pona nini osepela kike Tshisekedi abimi président est-ce que yakenda ke pas président alukaka alingi ke changement eya na kati ya mboka président pe ayebi yepete mais yo otumbeli ye magasin omoni ke biloko bandeko na biso basali na magasin wana tofutaka taxe ya l'État DGI ezali DGRK ezali impôt ezali nani ba handicapé bazali police judiciaire ezali tous les taxes oyo yebi ezana kati wana l'État peut perdre na kati wana pozwaka 1+1 na kati ya magasin wana siko yo tumbi magasin wana poke biso toza banja lamuka tozo tumba magasin oyo boboto libiso pouvoir banda babandi ko tambola ko déclarer vérité ba jour pezo kende tozo mona vérité angote okomi kala likambo moko na lokola zemi mwasi amemi nzemi pendant 1 mois jusqu'à 9 mois. Merci maman, merci. Naseki pour na kandate toko na troisième fois toki masima nanu. Mwasi soki azui zemi to bandaka na 9 mois jusqu'à 1 mois jusqu'à 9 mois. Bango banda babandi oyebi ke zemi na bango ezu combien de mois. Mukoloni ni obakobota. Banda babandi de marche ya vérité ya zine. Eza mukoloni ni obakozo résultat. Batika ko déranger peuple congolais azaposa ke changement ekota na makambu nyonso oyo azoteka neti mabanga ndenge bazoteka kayaswana ase retrouver oyo azoteka avocat oyo azoteka mai ase retrouver na kwena ye batika kwambrie batu batikela muntu wana temps aza président topesa ye chance neti ngana pesa chance asala soki ngana monya asali mabe naza na droit ya kovandike droit na ngai. Topesa chance président de la République ba Congolais nyoso baza simanayo biso ba journaliste 4e pouvoir na mboka topesa chance continuité à bien dans tout ça sur que au sala maman 3e point za présence ya chef de l'État na salle ya fête ya mariage ya dirkab nae Vital Kamere na maman Amida Chati et puis si peu polémique koto balo ba ona bali mwasi amutu akepona nini mwasi babali wana soi-disant mwasi ya ndeko na muluba pas tribalisme zongi nango so yo yebite ezongi tribalisme ezongi mais président azo sala effort ya ko combattre akenda ki feti wana ezo sala bien te entre ba pays belé pays te bon République du Congo mobimba eloko wana nazo kama ngo mingi bandeko na ngai
ba citoyenne na ba congolaise nyonso nazo kamu iloko wana eloko ezo concerner vie privée ya muntu ezo concerner muntu nyonso te mariage na ya mwasi wana a divorcé abala eza vie privée na ye mwasi soki ake ata 5 mabala eza vie na ye ezo concerner biso te mobali pe amonike nazoluka mwasi akobala ake kokuta na ye na kwe na ye ndenge azalaki wana balinganaki akutaki ye na ndako ya jibe piana te akutaki ye epa na bango soki akutanaki ye na ndako ya jipe balakisa preuve ke président Kamera akutaki mwasi wana na ndako ya jibe neti nazokende na balabala boy po yo oyebake babalinga ifale otuna nga na peso réponse soki oyebi atanga te ndenge olokoma nete mwasi ake ifona landa mwasi wana pona bala ye donc pona bango ndenge baboyi mwana mwasi wana na libala akobala na lisusu te vie privée na bango ezo concernant président ke kotala président Kamera na ndenge na bango na ba relation na bango entre ye na président Fachi wana makambo ya vie privée ya président Kamera ezo concernant président te ata muke donc yo soki okozala ndoki donc na famille na bino na yebani na muntu na ko ya te po yo za na kindoki oza wana est-ce que ça normal? Merci maman, est-ce normal selon maman est la normalité Congo direct officiel les ana bino bo consommer en émission ezayabino en tout cas et pesabino zouate ceux qui ont besoin de répondre numéro is affiché on a bana tout ya poto ba diaspora erango donc 6 et baluki 9 bo bangaki ko ya Congo kotonga soit ko sala ba entreprise pour un régime ou un régime échangé donc un système escalier mon place président Kabila Suki président Fachi azom matsape donc tokende Congo tellement to comme na 5e président si to comme na 1000 présidents parce que Congo yozalaka Congo ce que changer de nationalité et ko zoyota makasi pour ya ko investir na Congo émission nabino j'espère journal lelo il faut suka awa parce que nini susuma banga te kuna pona yebike bato ebele ba diaspora basiliki bao babwaki bango bangunda kuna bazana mikanda te bamoni oyo nde président oyo abimi boye akozangisa biso shide na biso kuna président aza kuna te boya koto oyo boya kosala misala botika ke bakoya kobenga na bino ke mboka na bino ebongi bozonga na RDC président yebi makambo wana te yo yaka osala musala na mboka na yo ozonga ndenge olingi toza libre ya kotambola partout yaza kuna te achema maboko na ye likolo afongoli ayambi muntu nyonso oyo aza na problème aya to vanda to sala musala aza kuna te ça va merci maman ça va afongoli maboko aza na besoin de ba diaspora makambo etali ndo yango 2019 oyo olali Italie système ya pese loro zoloro yo o pesa Congo loro te toza na relation no point ton système que non ou pesi loko aux yeux loko mon boss Arnaud veut maramango yango to ebige to pesara makambu bino tubana tu ya poto élément oyo sala bino paste so selo passe limbisa na ngai parce que tozaka na sia moi to abatu mutu nyoso azana droit ya liberté na ngesengi na kitila ba congolais ba pesa point de vue na bango na 3 points oyo to betela kango c'était journée ya lelo c'est bino paste to clôturer na papa moko parce que monsieur comme na suka papa bonjour papa merci ko siligate zane sengo président sika koti makambo sika koti biloko tout nyoso pété to ebike d'après 100 jours awa to relia bien to recipla parce que papa alobaki pona yo si je na biso eza toi na 3 points. Premier ministre afundi Ndeko Eliezer pona nini Ndeko Eliezer alobika gérer mboka mabe pona yo take congolais na mo mukosi pour minute et comme na suka vraiment naza désolé makasi na attitude ya premier ministre au premier ministre Bruno Chibala excellence to yebaki yo na IDPS premier ministre to yebike bino bo défendre droit de l'homme état de droit soki mutu afundi yo ezali kambo s'inquiéter te ezali kambo justice ça musala to ebi que premier ministre avant comme premier ministre nanda kuno mwana ko yiba lipa mais comme premier ministre nanda kuno ba yiba $400,000 pe ba kei okoti ba journaliste prison pour na makambwana yo banda o défendre droit de l'homme état de droit naza désolé pour le comportement du premier ministre à cause de comporter bongoté ce qui problème ezali ce qui a juste ce qui a juste à rendre compte devant justice mutu état de droit ko banga justice te et comme il n'engwana ndenge nini c'est que changer camp bongo makasi bonde nini yo za opposant défenseur à droit de l'homme premier ministre tout ça désolé pour la deuxième point tout ça na bato la muka balobi boma mulu batika nyoka donc ce qui nguma e awa
donc qui manangu matin ceux qui muluba et banambangu pona yo il faut qui mara muluba otika nyoka. Excusez monsieur le journaliste, ngane nazabu naza kasain. Mais ce président Félix Osali Mabe n'a qu'à voter Moutabandouna comme président, n'a qu'à voter Katangé comme président, n'a qu'à voter Mungala comme président, Congo Zabiso Nyans, Congo Rotika la ini Moutou Mako Kokaro divisé Congo Azate. N'a dit que ça arme ya bateau baza faible d'esprit. Bateau baza faible d'esprit ne ba utiliser tribalisme pour nous diviser Congo. Mais de suite au sauté pas journal Congo au Cabo n'aura jamais unité Kotika la libéla. Ce président oyo bisoto tchelelu asali musala biente mutu bandundu azana duwa ngana lobate lokwa bato bandolo bakalaki yo muluba akomanga président te na mboko te nga mutu bandundu akokoma président na mboko na mutu bandundu te Katange akokoma président na mboko na Katange te mungala akokoma président na mboko na ngala te ngai et désolé ngai un grand homme comme yene na considération to zaranango pona yo Adolphe Muzito ale kana TV pour lobake ba créer insécurité ba déstabiliser Congo en fait que investisseur moko ya na Congo te non poser question boy et ça le quoi équipe zo betande le pas na biso betara joueur moko le quoi coach benga classé était ana poser équipe échouer na nous si mukolo ya robetande équipe gagner c'est anormal. C'est anormal, les raté. Donc, ceux qui vont suiter, pour supporter 5 ans, est-ce que les Congolais souffrir pendant 5 ans? Si nous colobino boya, pour ça, nous avons zabongo. Investisseur bayana nous te, toba qui s'assout n'a pas si n'a biso 5 ans l'histoire souffrance. Si nous colons Muzito comme président, Muzito Zalara ministre budget Zalara à combien? Muzito Zalara premier ministre, budget Zalara à combien? Donc, tribalisme et ça arme et faible d'esprit toko takutu kunate. Ça va yaya, troisième point c'est que présence à chef de l'État na kati ya salle ya mariage il y a président Vital Kamerina ami d'Achati et puis si polémique au nom président pourquoi Kei azalaki moi si abino baluba pourquoi kendaki fetiwana yo sala bango pasi na yo kaki journaliste moko Papa Molière ni malemba alobi au président Congo ezana makambo ebela ko sala ndeni yozo kende ba feti ya ba mariage na mituna est-ce que même président de la République législation na biso lobi faut travailler 24 heures sur 24 à cause on a reporté et en d'autres ceux qui mutu abali liboso ya l'État est-ce que kobala moi sine lisusu te mais tomoni président Vital Kamerhe na mi dabaketi liboso ya l'État c'est que l'État a se reconnaître ami d'accord moi si à mutu te so l'État reconnaître déjà au bali déjà civilement oya suna mobali musutin c'est que Amida était une femme libre et le président est libre. Il y a repassé peu moins de temps il y a nini, il y a break, il y a loisir. À quoi qu'il y a fait, il y a mouton. Vraiment. Tout le monde combien président Vital Kamerhe a compte. Président Vital Kamerhe a mérité qu'on soit la président de Mboko. Mais à se rallier na muninga ba travailler. Est-ce que par président qu'on aurait été à participer dans le mariage n'a été? Vraiment, toi, désolé dans le comportement. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous avons aussi raté même film Jésus. Basala Rango Bane Bele Silaka. Tala Nenge émission sur le bien comme le Souga Awatuga. Son nom c'est Kapuna Nana Kanda Mutute. Ton système escalier, Makambe Talinde Yango. Makambe Tali, le Bama Salanga Grâce, Massamba, le grand caméraman de Makambe Tali. Mon Ebino. Et aux habitants, si on a besoin, au travail na président Fati. Il y a un libre, donc porte nae, et ça a refondement. Moi, je parlais de la nation, et ça n'a pas gardé net à l'époque, il y a un ancien président. Ce qui est ni n'a pas un président, si on a une idéologie, il y a bien, on a un projet nae. Ok, si le table a palpé, on se dit ça va. Bon travail na bino, mais bino si que on ne bat tout le biso système il tribalisme, même à tabiso bangala ngo. To monaki yango tribalisme to boy net ngana na balite na ko bala 26 provinces nyoso po na nga do musulman biso za na limite te na ko bala na nga po makambo ngo ya système bongo mais et ça la bino zuwa te bana tu poto émission comme na suka journal lelo soki makambo oyo ba congolais ba lobi selo passe
oza congolais limbisa simbaka mutema toleka parce que makambo et senga toloba so tolobite tokoloba nini nazo rappeler bino tozalaki na 3 points ya journal lelo tobetaki masolo ya premier ministre ndenge apporté plainte contre Ndeko Eliezer député élu. Deuxième point tobetaki masolo ya nani lamuka balobi ke boma moluba tikanyoka ezalaki deuxième point. Troisième point ngambo ezo circuler même ba député national ba olobelango mutu lokwa papa Molé azoteleme la chef de l'état en place que non makambo ça les ebele azape mutu bon yependa zana aza député national ala kasi na parlement la mukaka wana parce que ba voter pour a servir mbok président azwa ki pétant et répondre l'invitation à mutu souffrir na ye na ba moment campagne président Kamera azalaki capable comme président ya république na mboka ba oti Genève bakabwani bango na ba se retrouver na Kenya à partir de Kenya basali alliance na bango baye basali campagne ba gagner où est le mal tolo bate maramba boy to kolobaka mais ezo bino tente to na système escalier to comme na 5e pouvoir 5e président na mboka oyo to c'est la 6e président na 2023 et ça la bien ceux qui AGKI kanga mutema assemblée na nzamba personne ka souffle de vieux alati après 5 ans ya fati oyo postuler sur baponio Enezalate, tribalisme était, et là on a besoin de Sabino Yangwana, Bambote Bela va tout soutenir. Chaîne Nabiso Congo direct officiel, boss se réabonner toujours. Boss Nanga, moi na à Tango. Arnaud vraiment, place aux alliés, Bambote Bele. Massananga na côté à caméraman na Simona, Massananga grâce Massamba. Balabionne Maboko, on a régie finale, on a Massananga chinois, Mr. Perolo, en tout cas, Misso Sola bien et comme Nasuka. À la prochaine.